bande konanga mbote mbote o eza deuxième vidéo do yo oyo otali yo otali première vidéo te fo obanda na première vidéo po oya na deuxième vidéo o première vidéo na pesi témoignage ya mama o abotaki nga na première vidéo na pesi témoignage lere azalaki vivante ndenge nini azalaki makambo nini azalaki kosala vi na ye na lobi yango na résumé na mokuse na première vidéo nde na lobi pe na ndenge nini nakomaki komona ye lere ayaki kokufa donc na expliqué na ndenge akufelaki awa nde tozo continuer kaka donc yo ozolanda olanda na no première vidéo nde oya kolanda deuxième vidéo oyo po comprendre bien de landa première vidéo eza makasi na lobi pe kuna esala bien o comprendre vidéo oyo donc nazolobela likambo ya mama oyo abotaki nga kombo na ezaki mama Marie-Jeanne kombo na ezaki mama Marie-Jeanne Mambu Lutete nasi na première vidéo na bosani kopesa kombo na ye donc kombo na ye ezalaki mama Marie-Jeanne Mambu Lutete prénom na ezaki Marie-Jeanne kombo na ye ani ezaki Mambu Lutete kombo na bango ya famille nde esika na komaki ke leki na nga azwaki visa wana na continue ka video ya liboso leki na nga azwaki visa sikoyo balongoli nga na musala nde balongoli nga na musala après nayoki susi moko place akozwa mbongo eza te po leki na nga faya wana nasali inane na poto leki na nga azwaki visa faya bandeko na nga na kota jeune et prière po wana deya naza na bonzambe makasi na kota jeune et prière na bandi kobondela makasi nazosenga nzambe sunganga nozwila mbongo wapi tala musala balongoli nga siko faleleki tosomba billet mbonga billet eza te 3 jours ya jeune ya sec naliaka eloko te namelaka eloko te na kota jeune ya sec bandeko na nga nazobondela sérieusement nazobondela nazotanga babisom nazotanga babisom po visa sezwami siko mbonga billet okozwa wapi nazolelila nzambe poko permettre nga nalongwa musala soki kuta ezalaki deja ke papisa ye na ye mbengaki ezala problème te seigneur bongo ka nazolelila nzambe panda 3 jours naliaka te nde naye kosisa jeune na nga lelo lobi nango na bondeli normal kobondelaka na bondeli na 6 heures atongo bandeko na bondeli prière ya 6 heures na lamuki na nga na tongo wana na bondeli le na sisi na matasu na mbetu na lala boye na mona mama na biso abimia wana lera abimiana na telema do esprit na nga so etelemi nando bimisenga na kombo na Yesu Masiya bima na kombo na Yesu Masiya yo kufa deja pourquoi ozoya kopesa nga ba message pourquoi ozoya koyebisaka nga makambo boye malgré makambo ozoloba na nga eza bien mais ba pasteur balobi na nga ko sala mateke yo yaka kobimela nga boye eko sala matenga na monaka yo toza na relation te entre nga na yo pourquoi ozobimelaka nga boye nde ba moko ayebisi nga lobi nazoya na ndenga mabete na ndenga malamu abinonga pesa nga loboko nga na pesa o loboko abi wi pesa nga loboko nao nga bi non nga na ko pesa loboko te onozwa nga na kufa abi te na ozwa te okufa abi osambeli makasi o gêner makasi yangwana nga na ye po na yako edo ozonga musala nazongisa o musala nga na bi yo o edenga nazonga musala lobi neko edo ozonga musala po obondeli makasi o geno sali prière makasi prière na yo nzamba yoki yo ndengo leli yangwana nga na ekozwa yo nazongisa o musala ande nini ozongisa nga ya bi pesa nga ka loboko nga siko nazo dute nga na bi na pesa loboko ke na nga place na bino bato bakufa ou bien ndenge nini ongo nga na kufa lisusu abite okufa mkonzamba olingo kufa
ngana ko décider te ke yo kufa mkonzambe akolinga yo kufa mais yo pesanga ka loboko pona ke ezongiso na mosala bandeko na nga nayebisi ye boye nzambe aotalanga te nayebisi nga na bino nazopesa loboko na nga na kombo na Yesu naopesa loboko na nga na kombo na Yesu okozwa nga te na kombo na Yesu masi nga na opesa loboko nazwa loboko na nga na pesa ye kopesa na pesa loboko na nga simbanga bandeko leka simbanga na moni toke kobima na biro ya patron na biso na moni toke bima na biro ya patron na biso donc na 6h kobondela na bande priere na nga ba 6h na 6h kobondela fo ata ba 7h boye ba 7h boye na 6 kobondela nde eka na ina lala na moni présence na ye nda bipesa nga loboko kopesa na pesa ki loboko bandeko na nga tokenda tobima na musala na biso na biro na biso na agence o nga bande kosala le tokomi na agence wana na ye tokomi na porte ya agence tokoti le tokoti na ye asimbanga ka boye na loboko ndire mama ketika mwana na classe asimbanga ka na loboko na oyebisa bino makambo eza vrai esalama na bomoi na nga yo okota aduti kota na oka aduti nga nazaka mutu lokola yo me makambo oyo esalami kati na nga yango nazoyebiso oyebake ezalaka esalamaka ozala na connaissance moko boye po ta mosusu lere esalama mpa na ocomprendre ke si nayoka makambo oyo mpo nga makambo ebele esalama mpo na nga mpa na nga lokwa nayoka yango te etubla-tublanga na ona ebandeli apres nga moko kaka expérience na nga mona oya ocomprendre ke te eza na mabe te eza bien bandeko na nga tokoma na agence na biso donc ndenge kaka agence na biso yali asimbanga na loboko tokoti na kei wana le tokoti na kei tokuti mwana mwasi moko azalaki wana nayebi ye pe ye atuni ye alobi na wana posa nakuta na James wana azalaki manager na biso nga na sololi na mama na nga eloko moko te ayebisi kaka na guichet wana na kei wana alobi ke na posa nakuta na James nayebi te ndenge nini nayebelaki kombo na ye nayebi te mwa mosa mpa répondre ke James aza na mutu na bureau bofanda bozela nde toye tofandi James azalaki na mutu na bureau kuna bato ka lokola biso basalaka batravailleur bande kosola na bureau basololi basilisi bandeko na nga histoire vrai basisi kosolola nde mwa mosa nayebisi biso bokota tokoti na biro ya James ngai na mama na nga oyo akufa azwi nga en esprit toke kobima na biro ya James ya manager na biso tokomi kuna nde tokoti na ye donc nazobetela bino oyo naza na mwa baexpérience ebele makambo na ye me nazobetela bino oyo mpo namonango somo makasi tokota na ye na biro ya James wana James alobi na biso bofanda naomona James ye yo mundele wana abi bofanda ye alobi te tofanda na biso te na ye kaka kozongisa mwana opesa ye musala po aza na besoin ya mbongo po leki na ye aya poto azosalama James manager na biso ayebi lingala te ayebi ka anglais me mama na nga azosolola na James na lingala James mpe azorépondre ye na lingala bandeko na nga okoki koimagine te ngoni ezalaki en esprit sikoyo nazoyeba te James yango soki ezalaki na ndoto soki mpe ye amonaki ndenge nayebi te boyoka makambo elekaki tofandi pardon James ye ayebisi alobi ke ayebisi James alobi ke na ye kozongisa mwana na nga na musala pesa ye musala po aza na makambo azosala aza na besoin ya mbongo po aedeleki na ye basomba biye po leki ne aya yango nga na ye kozongisi awa po yo olongoli ye musala James ayebisi abi me mwana na olera ayaki James wana mundele ayebi lingala te me azorépondre ye na lingala abi mwana na yo
lera yaki awa akosaki nga akosaki nga azalaka française akosaki nga azalaka française sikoyo lera ye awa nga napesi musala siko place asalaka bapolisi bazoke kosala bacontrole kuna soki bakangi ye monteke bakokanga ye soki nga napesi musala natindi ye kuna monteke bakokanga ye nde ayebisi James alobi ayebisi James lukele place oyo bapolisi bakokende te oza na bamisala ebele lukele place oyo bapolisi bakokanga ye te lukele place oyo bapolisi bakokanga ye te mpo aza na besoin mbongo ndenge aza boye maoyi alobi na James alobi ke me ye ayaki awa ayaki na mokanda te alobi ka boye abi wi mpo aza nano na mokanda te nzambe nano apermetre azwa mokanda te nzambe apermetre nano teke azwa mokanda na mboko yango moni ye azosala kaka yango ayaki koyebisa obongo mpo aza nde na besoin mbongo mpo asunga ndeko na ye zongisa ye na mosala me kotinda place bapolisi bakozala te kotinda ye place bapolisi bakokanga bato te lukela ye mosala mosusu esika bapolisi oyo bakokanga ye te bamo James abi oke problème te kasi bokee na bino na obenga ye aya kosala ya lobi benga ye kaka lelo benga ye kaka lelo nde bamo James abi oke problème eza te bandeko na nga na mbala moko abi oke nde esali boye tobimi na ye na porte mbamo abi aobenga ozonga mosala mpona susu nki nalamuki nabi nzambe na nga o makambo nini nga na omona o nini nga na omona ndoto nini oyo ondire ndoto nde réalité o makambo nini nga na moni noka somo bandeko na nga nafandaka boye wana nde nalamuki na ye mona tozalaki deja ba 7h30 boye nakamwe nga na bi nasisi kobondelaka 7h le temps na olingaka nalala makambo ya boye esalami tokiti na biwa James na mama o nini na nga na moni namonaka 8h le ezobeta telefone nange ezosone numéro ya agence na biso James nakomolenga nga binzambe na nga o nini nga na omona James wana ayebaki ke nayebi anglais te mpo abenga nga azalaki kobenga mwana mwasi moko boye tondosala na ye kuna soki likambo obenga ye abi yebisa Blandine nandosala na kombo mwa Blandine yebisa Blandine eloko boye yebisa Blandine boye azalaki jamais kobenga nga mpo yebike na koyoka ye te na telefone bandeko na nga ayebaki ke na koyoka ye te James ana ayebaki ke na koyoka ye te me abengi nga na telefone ezosone ngabi oh Seigneur o nini nayambi allo nayoki esiko azoloba na nga anglais omoni aloba no anglais moko ya pete o comprendre abi Blandine ngabi yes abi Blandine you come here today you today here come ngabi me today come there you yes you today come work donc azoloba na nga ndeti na anglais azoloba na nga ndeti nde yo lelo yaka awa musala donc azoloba na nga doki banini moko aforme pa ba phrase mingi te mpona comprendre ye te alobaka bongo abi you today come here work come here aloba na nga yo lelo yaka awa musala me kokende kuna te poso kokende kuna te yaka awa nga James naza na posa na ona mona yo awa yaka lelo kaka nga na bi yes me today come abi 2 o'clock de 12h yaka pardon 2 o'clock 14h yaka awa 12 o'clock pardon 12 o'clock de 12h yaka awa 12 o'clock you here come here agence do yaka an agence kokende musala te yaka an agence yo lelo bandeko na nga tozalaka kosala na bagarson misusu wana na basi na bango bayebaki baanglais bana mibali wana bayebaki baanglais James akokaki jamais kobenga kaka nga oyo nayebi na nga mpe anglais te nakende kosala biso balongolaki biso bato ebele balongolaki biso batinde biso bamessage mokolo mo batinde biso bamessage biso tobengani tosali une semaine tosala te balongola biso mosala mais le même jour wana namona mama biso akendaka kozongisa nga na mosala nde naye komona James wana abengi nga lere abenga nga bandeko na nga nakenda mpe kuna nazolenga nga binzambe nango makambo nini naomona kokoma nakomi kuna James akoti bato nyonso bazalaki wana
alobi na nga nazala pembeni atenga pembeni asisa ko servi no bato nyonso bazana le bato wana basisi ni atikali ye moko akotinga na biro na ye akotinga na biro na ye alobi na nga Blandine fanda na wana na fandi mbamo alobi na nga Blandine yo ozalaka française na fandi ka nye o nandimi abibo wapi mukanda na yo wapi mukanda na yo na fandi ka nye na okoloba te Blandine omuli okosa na onge ozalaka no na mukanda te ozalaka française to ozala na mukanda te Blandine siko soki bapolisi bakangaki yo enge ezala mabe makasi Blandine abi place bosalaka kuna na Matthews Food kuna esika bosalaka bapolisi bazokende kuna le nyonso kokontrole bazokende nyonso kokontrole baokanga bato me yo nazotinda o place mosusu kuna polisi azato yoki ngabi yes abi kuna nazotinda yo baza na besoin mutu moko yao nazotinda yo kuna osala mikolo ebele kuna epi polisi akoderange te kuna ozala l'aise oyoki ngabi yes wana nayebi na anglais te na bona oyoka mwa inane quand même ozoyoka mwa muke bani me okoka penda nini te nde après naye komona James abengi taxi yezwi nga bakena na musala eza témoignage munene na oyesano esalama na vinanga le même jour na kena musala kaka ndenge ka mama ebisaki etinda e place nini eza te to na kena musala bandeko na nga kokoma na komi kuna na musala le batongo bayambi na okoko na oyeba kote na okotela wapi nga moko kaka tina koti na musala ngo wana musala kitoko doki bayambi nga nanu bazoloba na nga nazoyoka te na comprendre anglais bien te chef yana bengi chef mutu basiliki babi James pourquoi asali biso boye na betonka likolo asali biso boye mpona nini atindeli biso mutu oyo ayebi anglais bien te mpona nini boye fala tinda mutu ayebi anglais boye nde babenga James na telefone malgré nayebaki anglais te me nazoyoka kami miso baoloba na ocomprendre mpe na oyoka le baosala makambo baoloba na boye nazocomprendre mpenza bien te bacomprendre ke nayebi anglais te wana kuna na change teni no bapesinga teni te babengi James babandi koloba na James mutu otindeli biso ayebi anglais te mpona nini otindi mutu boye James atuni bango ayebisi bango eske musala ngo aosala ya koloba o ya koyoka o to aosala na maboko soki ezaki musala oyo azosala na maboko eza problème te ata yebi anglais te bino bolakisa ye musala akosala na ye naza na mutu mosusu na otindela bino te soki boboyi ye na kotinda mpe mutu mosusu te ye kaka nayebisi bino bachef bakomotala naka o James okuta akateli biso telefone asiliki alobi ke ese musala oyo eza ya koloba anglais ou bien ya kokoma anglais ou bien eza musala mutu aosala na maboko chef na mosusu aza na ye na raison bolakise musala bolakise bamemanga bazolakisa nga musala lokola baba musala ezaki musala ngo toanoti omoni na McDo oyo abana babiloko mo bajoue moko eyaka na kati ya McDo wana yango tobandaki kotia na machine nde na bandaki kosala machine tosala 3 personnes lenga na osala taka done nazalaki kosala rapide moko bango kutu babi mwana mwonso nde asalaka bato mibale me ye moko balinganga makasi musala wana na rumela wana musala wana na longwaka mkolonga moko na lingaka na longwa pole na ekobala na kesiko na ville mususu ekomaki musika nde na yaki kolongwa na musalana do makambo o na monaki na mama na nga o ya makasi moko o na ko expliquer bino yango wana esala melanga na yebi te koma doki azwinga akenanga alaki le même jour donc esalami na 7h juste nga na 6 prière na monango na 6 na susumi na 7h30 na 8h juste babengi nga na 12h na ke 14h na bandi musala le même jour bato nyonso le na bengi bango tala babengi na bandi musala bato nyonso baye obo ya bite boyelanga mikanda no azwaki lisu mutu te kanga moko donc vraiment eza makambo oyo eleka na spiritualité ezoya na physique boye
nzambe asala ngolu nazalaki komona ngo namona mambo ebele mpona ye. Sikoyo nazalaka komona ye nabetango deja nazalaka komona ye moko soka ye toso aoloba na likambo moko bonga nake maître na biso abenginga mais mona moni maître na bona musika kuna ngabi wana maître na bino oka maître na biso abenginga na ke moi yi wana ke ozomona azalika koloba maître na biso alobi na nga na yebisa o maître na biso azali mingi koloba ka maître de naaki ko comprendre que maître oyo alobaka ezaki Yesu Masiya nde mukolo oyo nakutanaka na ye na maître na bango ngo o na beta wana na mona maître ngo abimisaka elongi oyo ya Jésus oyo ya filme pona comprendre que maître wana ezaka Yesu Masiya ozomona mais en réalité na nde ko monika na mutu moko en tout cas na ndo moni na mundele pete na mutu mwindu donc mukona yaki ko mona ngabi maître ngo ndizaka nde Yesu donc alataki sikoyo elongi ya Yesu oyo ya filme po ngana comprendre que jour wana ke maître oyo namonaka ye na ye ezalaka nde Yesu Masiya donc wana yango na expliquer pe lisusu moko namonaka ye na maître na bango sikoyo toye kokoma na makambo oyo koma akufaki pourquoi akufaki et puis koma akufaki bandeko na nga mama na biso akufaka liwa oyo ya ezaki ndeni nabeta nde na ebelaki yango mukolo mosusu nalala nabondelaka nde tobondela namoni ye po nde nyonso namonaki abimaka alata maputa en tout cas azalaka alata maputa jour yango nazolota ezaki ndoto naolota ndoto nabimi na balabala kobima nabimi na balabala namoni ye azoya deux personnes na mwana mwasi moko balata robe pembe et puis suki na ye kitoko elongi na ye po moko kitoko oyo bokoki koimagine te oyo nabenga peau céleste namona ye na peau céleste wana bo maboko na ye okosepela nango manzaka na ye okosepela nango doki kitoko moko oyo nga nakokaki koimagine te nde namoni ye azoya o kana talinga bimama namoni ye azoya bo ndenge azotambola na mwana mwasi wana bazalaki na ye balati kitoko bango mibale ndenge napusani pembeni na bango kana bimama wow ndenge okomi kitoko boye wana na banda komona ye banda ba 2001 wana lia akufaki bongo na wana siko na ye komona wana na 2016 oui 2016 nde naaki komone na gwa wana namoni alata kitoko robe pembe na mwana mwasi mosusu bandeko na nga na bandika kosimba ye pardon naosimba ete me naopusanaka pembeni nazolula ye uza kitoko ndeni okomi kitoko boye mama nazosekaka ndeni okomi kitoko boye poko okomi kitoko boye nini yango osali po okoma kitoko boye robe no pembe nazosepela makasi nde mbala moko ayebisinga kasi mpo nakenda place ya bien place oyo nga nakenda tolataka barobe ya pembe nga na bia bon toloba donc yo ndenge okufa bongo okufa na bonzambe abi wi nakufa na bonzambe nga na bino mama nga nayebaki yo na mamba osambela te okomi kitoko boye ndenge nazokama kaka lekisa no manzaka nomona te boye natalinga biyima nzaka kitoko ndo nazosepela na ye okoimagine te nde na mwana mwasi bazalaki ne atelemi mwana mwasi soko atelemaki elongi ya mawa mwa distance na biso me alata kitoko pembe robe ya pembe epuis yesu kitoko mwana mwasi yango nde sikoyo azoyebisa nga abina nga na yebisi nga na bi yo okufa na bonzambe te ndenge nini okende kolobake okenda place ya bien nda bandi koloba na nga na yebisi nga na bi yo vomo kufa na bonzambe alobi nakufa kati na bonzambe yango na lelo nalingi nayebisa o makambo oyo elekaki ndenge nakufelaki
ngana bia bon alobi nde ayebisi nga alobi ke bolimbisi ayebisi nga alobi ke azalaki na esprit de mort azalaki na esprit de mort ya yebaki te donc ezalaki ke baliaki ye déjà bandoki baliaki ye déjà ezalaki ke fa kufa balokaki ye ke fa kufa ye ayebaki na ye pe te mais azotambola na ye na nzela mokolo mosusu azoleka na abi nazalaki na susi na yo ayebisi nga mokolo wana azalaki na susi na yo makasi mpo mikolo ebele ozotia signe te oyebisaki nga dans 6 mois soit okobenga oya soit okende poto jour wana azalaki na susi makasi nalalaki te likolo na yo esalaki nga kuta estomac pasi nazo raisonner ka koma mwana nanga pendaki ekokende ka boye vraiment do esalaki nga mapasi makasi na age na yo mwana moke boye okemboka oyo baparent aza te moto akokontrole aza te na raisonnaki butu mobimba susi esalaki nga na ntongo nango le na bimi na bandi kokende na nzela nazotambola na nga nautaki na nga quelque part naotambola nde na bande koleka liboso ya eglise moko kombo nango Mangembo atangelanga kombo wana bandeko naoloba oyo ya alobaki amina nakomi na liboso ya eglise moko kombo nango Mangembo le nakomi liboso ya eglise wana toyoka louange makasi kuna bazoyemba le bazoyemba mbala moko nga nalobi ke na basusi oyo naza nango malamu nakota na nga awa nayoka na nga miziki oyo bato bazoyemba kitoko nakota na nga na bina na nga le nakotia nakuti bato louange makasi bazobina nga mpe nakotika na mvumana na bandi kobina donc wana omoni mama na biso akendaka eglize te donc le jour wana nde ye alobi na nga akotika na eglize wana mpo ayoki bato bazoyemba makasi kuna nde ye mpe akotaki abandi koyemba wana ye azobetela nga ndenge akufelaki abandi koyemba yembi lere asilisi le basisi koyemba ekomaki fo kofanda nde pa mona eka anafanda na nga kaka mpo na ndako mpe na okesa eloko te le nafandi wana parole o motei wana teyaki etushaki motema na nga nde batunaki nani yango oyo alindimi koyamba Yesu Masiya comme Seigneur pe sauver na bomoi na ye nde esika nga nayaki koleka liboso naleki liboso nayambi Yesu Masiya comme Seigneur pe sauver alobi ezalaki feti monene eglise wana basepeli bayekoyamba nga en tout cas susi na yo elongwaki naukaki esengo moko na motema na nga eglise na bayambi ngai nayambi Yesu Masiya comme Seigneur pe sauver bayambaki ngai basepelaki na nga bayambi nga bapesi nga pe ji na melaki leur église esili bapesi nga ji na melaki ji wana après le na bimi leur église esili na bimi na bandi koya nzela nazoyemba banzembo oyo toyembi kuna nazoya nzela nazoyemba le na ekokoma nde na ndako jour yango le nakomi na ndako nafukami na bondelaki après kobondela na nga le na mati na mbetu namoni ba ange mibale babimeli nga ozoyoka abi namoni ba ange mibale babimeli nga bayebisi nga toye kozwa yo batindi biso toya kozwa yo okende kovisite lieu de repos na lieu de tourment wana ye ayebisaki nga na monoko na ye abi ba ange wana bazwaki nga tokendaki na bango le tokena bango bafe visitaki ngai lieu de tourment namonaki bato nde bazosufri kuna bakufaki na bonzambe te ale balobi na nga ba ange bandotambola na nga bayebisi nga ke ndenge oye kotala awa ezali ke soko ozongi oyebisa bato makambo oyo omoni awa po bato babongola motema namonaki bato nde bazosufrir na lieu de tourment ala après bamemaki nga su na lieu de repos le bamemaki nga nakutaki na kolo Yesu Masiya na lieu de repos
abi nakutanaki na Nkolo Yesu Masiya na lieu de repos nde bafe visiter nga lieu de repos na sepelaki nango tellement makasi na sepelaki nango tellement makasi l'air ekomaki na zonga nde nasengi bango nasengi Nkolo Yesu Masiya ke apermettre nga na zonga lisusu te na tikala kuna abi nasengi Nkolo Yesu Masiya apermettre nga na zonga lisusu na mokili oyo te po namonaki mokili na biso sali te namonaki mokili na biso masumu eleki ebele yango nasengaki Nkolo Yesu Masiya nazonga su na mokili oyo te natikala kuna libela nde Nkolo Yesu Masiya asengelaki nga epai ya Nzambe Tata akordaki nga natikala kuna nazonga lisusu te. Donc yango wana lere nakangamaka bato bamonaki ngai na kangami na piqué crise na koti koma mais en réalité ezalaki nde nabimaki na esprit ba ange bazwaki nga nakendaki. Donc ezalaki siko troisième jour na nga nalingaki nazonga na nzoto na nga le nalingaki nazonga mpona panza sango ke bato batika masumu po lieu de tourme ya lieu de repos ezali nayebisa bato makambo nyonso oyo nga nauti komona kuna mais lokola nasengaki Nzambe na Nkolo Yesu Masiya apermettre nga natikala kuna nazonga su te mokili na biso masumu eleki ebele nde Nkolo Yesu Masiya asengelaki nga mpa Nzambe Tata akordaki ngai nde esika nayaki kotikala kuna yango wana awa mpe bayaki komona nga na 4e jour na nga wana nde nayaki kokufa siko kokufa na bomoto awa donc mpo baakordaki nga kuna ke natikala kuna yango wana natikala kuna nga na bine ya bon okufela nde boye mama nesi poko boyaki kozonga nga nazalaka na susi na yo naokaka susi na yo makasi nayoka basusi na yo kutu na konda nzoka yo moko sepela na otikala kuna bien na sepela na nga natikala kuna bamona yebisi nga na bi mais biso totangaka Bible elobi na biso ke biso na bino bato bokufa toza na relation moko te alobi na nga yango nazo koyebisa po nyonso nga na ndao loba na ye na bosani place na le na ndao loba na ye lera abimelaka nga azopesa nga message aloba na nga likambo to azoede nga nayebisaki nga na biso na bino toza na relation te po yoso okufa aloba na nga nakufa te nga pourquoi yo olingaka kondima te kokufa okufa anda aloba bongo nde ayebisi nga jour yango alobi na nga ke nakufa na nzoto me na molimo nakufa te naza place ya bien kuna nga tuni siko oyoka susi na biso te abi te kuna tozala na susi ya muntu te bis kuna place nazali pardon abi place nazali tozalaka na susi te mawa te pasi te kuna bisengo ezalaka kuna nde yango moni ke nzoto oyo nazala nango kuna ozomona nga mesu na moni oye awa namona kolata maputa abi wana ezaka nzoto oyo nabimelaka yo na image wana po omona image oyo oyebelaki nga yango nabimelaka yo na ndenge wana bandeko na nga elekelaka nga makasi lera explike nga bongo nayebisi nga bi mama me falo ndimaka kozonga mpona biso na oya koyebisa bato makambo oyo omonaki na lieu de repos na lieu de tourma falo yaka koyebisa biso abi te nasengaki bato kutu misusu baye kuna basenga batikala me bakordaka bango te menge ezalaki ngolu bakordaki nga natikala kuna nazonga su na mokili oyo te mpo nalingai su mokili oyo te nga abi abon abi natuni nga abi bozaka na susi na biso kuna abi kuna kutu ata moto atikaki bebe aza na susi te me susi na biso tozalaka nango ezali mpona bato na biso batikala na mokili awo batambola na via masumu nde esalaka biso susi ke mutu wana mokolo akokufa akokende na lieu de tourma yango esalaka biso nde pasi na biso susi na biso tozalaka nango yango wana me oyo ya koya na susi mpona mokili oyo tozalaka na susi wana te abi tozalaka na susi wana te ya solo nga na bine ok bamona tali nga abi yo lobi na nga kuna bosilikaka te kuna bozalaka na susi te eloko te
mais mwana mwasi o bozani nazomona onde aza na kanda onde aza na susi ndenge azaleli nde mama alobi na nga ye ndenge azanga bisiko pourquoi alobi na nga boye alobi ndenge aza boye tosengaki nde mokolo aexplikangaki abi soki tosengi maître na biso toya nga nazala prisonnier te anda orepete mpe eloko onke azalaka prisonnier te aza libre akoki koya kovisite biso anda oloba mingi ayebisi nga abi yango nayebisaka oke nazala prisonnier te biso toya baprisonnier te abi soki lokwa toya prisonnier te soki toza na mposa toya kovisite bino tosengaka nzela epai ya maître na biso tosengaka nzela epai ya maître na biso soki tosengi nzela pa maître akorde yo ayebisi okende okei mosusu mpe maître atindaka biso kaka osengi mpe nzela te moko atindi okende kutana na moto boye oede mpo aza na problème boye batindaka biso nga na bia bon alobi nga na alobi bongo vraiment biso toyebi kaka biso na bino toa na relation te boye abi oui normalement vraiment eza ndenge wana nga me koma sikoyo ozobimela nga alobi boye alobi normalement biso tokomona bino me bino bokomona biso te biso tomonaka bino le toyaka me bino nde bomonaka biso te nga me koma na omona abi nga mokola liboso o nga namona yo omoni nga na kamwaki abi na kamwaki ndenge yo omona nga na kamwaki na komprenaki te koma yo komona nga abi mokola liboso oye ayaka kovisite nga pardon mokola liboso oye amonaka ke nga na moni ye akamwaki eloko yango koma nga na komona ye elekelaki ye abi atunaki maître na bango ayebisaki eloko te alobi na nga ke nga bi mais siko pourquoi namonaki yo abi na nga peut-être oza na don moko boye kati na yo yango nde esalaka ke yo mona nga ozomona me maître na biso aexplikaki ngai te nayebisaki ye kaka mwana monaki nga mwana azomona nga maître na biso asekaki kaka alobai na nge eloko te abai na nge eloko te nde esika alobi na nga ke doki biso tomonaka bino bato oyo tokufa kati na bonzambe toyaka na mokili toyaka kovisite bato na biso toyaka kotala bino ndenge botambula ndenge ni botambula so botambula bie tozala na esengo soki bozotambula mabe toyokaka mawa do toyaka na biso vraiment à moins ke yo moko olingana okoya kovisite bato te mpo eza na bato ebele alinga su koya kovisite bana na ye te mpo akuta bonka na via masumu yango na atika na ye koya kovisite bana na ye donc yango wana eza ndenge wana aexplike nga bonga na bisiko mama oboza na ye pourquoi aza bongo ane sengo te banda telemi kaka ane sengo te alobelo te na moni ye pe aza kitoko lokola yo me ane sengo te nde ye koyebisa nga abi aza na sengo te po nyonso ayeyaka akuta bana na ye na via masumu nyonso nanu akuta bana na ye na vie ya bien te abotaka bana na mokili oyo azalaki na mokili oyo abotaka bana 6 ndenge abota bana 6 wana soki aye akuta bamisusu na babar bamisusu na bahotel bamisusu na makambo mabe do bana na ye ata moko te azalaka na vie ya bien yango esalaka ye pasi soki aye aoka susi mpo ayebi ke esika bana na ye baokende so bakufi lelo bakufi na position na baokende place ya bien te yango esalaka ye pasi nga nayebisa ye nga na bime yebisa ye apesa nga adresse na ye na place nini bana na ye bazali na bakomba bana na ye nakende koyebisa bango ke bino mama na bino ayaka kovisite bino me azokuta bino na masumu alingi te azosepela te abina ayebisa bino botika vie ya masumu oyo bozosala ayebisa nga likambo mwana na ye moko na moko asalaka oyo asepelaka nango te comme ça na bakomba bana na ye mpo bayebake mama na bango moto atindi nga yebisa ayebisa nga bamwa alobi eza ida bien abengi mwana mwasi yango abiya koyebisa mwana
pesa ye adresse pesa ye adresse akende koyebisa na bakombo ya bana na yo akende koyebisa bango message oyo ozotinda boyebi te tika na yo kaka tika na yo kaka tokende na biso ndenga bipesa adresse te aboyi na yabi te tika na yo nde babaluki bakei na bango doki eloko nga na mona na mama na biso ya mwana ndenga explika nga ndenge akufela ezalaki modele wana donc akufaka bongo donc bato mpe bazalaki wana apikaka crise kaka donc akotika na koma mbala moko azoningana te eloko te sans maladie sans eloko kaka ndenge wana nde esika po balobaki bandeko mpe mazalaki bien soki nde nini azoningana te kaka boye azalaki kaka na koma nde esika ye aespesa nga explication wana donc makambo oyo nga na mona na ye ya mwana oyo nabeteli bino ndenge azalaki na ye kosambela te yango nabeti na première video wana do bolanda yango en tout cas bato oyo bolobaki mama Deline ezalaka te nga nazoyebisa bino makambo oyo nga na mona eza wana nalobaki na Deline television bokoyoka na makambo mosusu oyo bokokomprendre te nga na mona yango donc makambo ebele omona azoyebisa oke surtout ndeti so problème moko ezoya ndeti moto alinga kufa na ndenge na bana na ye oyo ya bota omona akoya koyebisa nga tala intel alinga kufa bondela yo na ndeko koyebisa bapase nga na bi nika nazomonaka mama na biso azoya kobimela nga mais azolobaka na nga na bondela koma siko azotinda nga na bondela azotinda nga na bondela azoyebisa nga makambo ya malamu azoba nanga makambo mabe te bango bato baka te eza esprit de mort oza na esprit de mort wana ba 2003 ba 2002-2003 siki oza na esprit de mort faut kobondela kobimisa esprit de mort komona moto akufa bongo na bandoto na yo na bavision eza mabe eza esprit de mort nga abi te ye azoya koloba nanga makambo so azoya kozwa nga azoka etikanga na mosala bo esprit de mort andeni wana antoka nga moko ka baperiode wana nayaki komona ke seke ezalaka nao mabe te nayaki komona ke ngai abi seke ezalaka nao mabe te ndenge bible elobi ke biso tokabwani na bato oyo nini baloba biso toza na relation te na bato oyo bakufa donc na bato oyo bakufa na bonzambe te mais moto akufa na bonzambe nde ka biso tolobaka nzambe azokoutilize bango lokola baange mpona koya koede biso mpona koya kopesa message mpona kosala ozomona donc ndenge wana oyo nga na kolobaka yango wana nzambe azokoutilize ye lokola ka ange mpona koya koede nga koya kosunga nga donc yango nalobaki ke nabetela bino conseil nini naopesa na bato na makambo oyo nalobi conseil oyo nga na koaporte na bino yeba ke oza na mama na akufa kati na bonzambe akufa na masumu te yo oyebi te ngolu nini azwaki mokolo asuka mpo ngai soki nazalaki komona ye te apesa nga mpe explication wana te lelo kana ngai na bando oka susi mama na nga mpenza bo akufani kaka na masumu mpo atikala ye ne kobanda kosambela te mais ok nzambe asala ye ngolu yango wana tojijaka te motu soki akufi tojijaka te ke ye akufa akenda lifelo ndenge akufa bongo ndenge azalaki osambela te akenda place ya mabe bandeko na nga tojijaka te nga namoni yango na mama na nga oyo azalaki kosambela te me na bolingo ya nzambe na ngolu ya nzambe azwa grâce dans le même jour wana oyo ye andimaki yesu masiya comme seigneur mpe sauveur ayoka esengo na motema na ye le même jour aluka afukama abondela le même jour ndenge afukamaki abondeli amati na mbeto baange baye kozwa ye bake na ye mpo ake kovisite lie de repos na lie de tourment ake kovisite après azonga aya kopesa sango donc ndenge tomonaka bato bayaka lelo nzambe amemi ye akufaki alamuki azalaki na koma alamuki donc nga elingaki esamela mama oyo abotanga elingaki esamela ye na 1999 donc elingaki esamela ye na 1999 alingaki kozala na koma après lere alingaki obanda olamuka alingaki obanda oleka na baeglise
alingaka obanda koloba makambo oyo amoni na lie de tourment. Mais lokola asengaki na ye atikala kuna baakordaki ye asepelaki atikala na ye ndenge atikalaka na ye kuna ozomona esika siko na komprenaka ke ata mama biso le azalaki vivante boye donc ezalaki ka azalaki na don moko makasi kati na ye me asalelaki yango te azalaki na don moko ya makasi kati na ye asalelaki yango te selon nga asalelaki yango te mpo na nini baetufaki ye ozomona baetufaki ye tala kutu mama oyo aboti deja moto ya misala mabe ozomona moto ya misala mabe donc baetufaki ye vraiment baetufaki ye donc ye moko mpe azwaka grâce te ya kotelemaka meme kokende koluka kosambela mpona kolongwa na etouffement wana asalela nzambe donc soki ezalaki bongo te anga kozala mosali monene ya nzambe donc alinga kozala mosali monene ya nzambe donc ndenge sikoyo nakanisaka peut-être elingaki ezalela bongo mais nayebi te peut-être nzambe mpe akodaki atikala kuna peut-être soki azongaki ta mosusu anga obunga su nzela anga korate na ye royaume de cieux yango wana nzambe apermetaki ye atikala kuna bon nayebi te soki pourquoi bapermetaki nayebi ke bato ebele soki ake kuna so alobi azonga te bazongisaka ye kaka na makasi azongaka mais ye bakordaki ye atikala kuna donc azwa vraiment ngolu elo yango na koloba ke tojijaka bato te ke ye kuta aza moto masumu ye kuta omona bokonzi ya likolo te ye kuta asambelaka te ye kutu tala boyeboye kojije motu te po oyebi suka na ye te yo po oyebi suka na yo te eza na bato mosusu bazalaki kosambela makasi mais ntan mosusu baza na dede tuma ozomona mais ye azalaki na ye kosambela te mais ngolu oyo azwaki na dernier jour do tojijaka bato te ata nga mama Deline nalingaka kojije mutu te nalingaka kojije mutu te nalobaka nzambe ayebi mutu na mutu oyo aotambola na masumu soki akufi kati na masumu wana azwi ngolu te akende place ya bien te ozomona fo kobongola motema ozala bien komona te ke o mama Deline atémoigne mpona mama na ye nga mpe kosalamela nga bongo te longwa na ona masumu mpo ngolu oyo azwaki yo ta mosusu ozwa yango te ozomona donc vraiment toyeba eloko yango tojijaka bato te ata nga mama Deline nakoki kojije mutu te nakoloba eloko moko na baifuna lobela yango eza ta mosusu nga napesaka bamessage boye na bavideo bato ebeye bolanda yanga nalobelaka likamba bameshe eza mabe maquillage eza mabe blo mato eza mabe ekotisa dino bokonzi ya likolo te nalobaka yango mais jamais nakoki kolakisa motu mosapike ye lokola atiaka bameshe soki akufi akota bokonzi ya likolo te nakoki jamais koloba mpo nayebi te grâce ni oyo akozwa na dernier jour nayebi te ngolu ni oyo nzambe akoki kosala ye ozomona do yango wana tojijaka bato te nga likamba mama na biso eteyanga vraiment loba nzambe aloba na nga ke ye aomona bokonzi na nga te mpo nzambe alobaka akouta atangelanga atangi ye aomona bokonzi na nga te ozomona ye bokokutana na ye nzambe alobaka na nga ozomona mais so nzambe alobi te nayebi te moto wana kozwa grâce na nina suka eza lokola ndeti nde naolobaki nalobela likamba bameshe bamaquillage babiloko wana okende ta mosusu na nzela na chateau rouge quelque part omona okuta nta mosusu na motu mosusu nakutana na bato ebele omona okutani mama Deline eza yo boyeboye nalandaka wa mama Deline omona na bameshe na bamaquillage me toyambanaka tosololi kitoko ozomona me eza na bato mosusu ko ndenge ozomona azotala yo azoyeba ke mama Deline alandaki na télévision mais azotalo mais azolinga kosaproche yo te apeso ata mbota pamba mpona nini azomona ke po aza na maquillage azomona ke po aza na basili na miso ok yango te ozomona nga nani mpona juge mutu nga nazalaki na bameshe na mutu nazali na basili na miso me nazali kosola na nzambe le temps nange kokaki nzambe ayaki koserenga alobaki na nga natikaki yango
ozomona lelo oyo ngana kokuta na mutu na nzela na moni na basil na ba meshi mama Deli na landa ko le ngana mona ke ye azana ba non eza iloko te na pambola nzambe ndeko moko boye na kutana na ye na Château Rouge pe kaka na kutana na ser mona Château Rouge ser wana zaki na ba bloka matoyi alata ikandeka batu balata ka ba meshi na mutu azaki na suki bakanga na mutu azaki na ye depuis te mais l'air a monanga alobi yango o ngana o mona eza yete eza yoto ngana zo kanisa ngana bi zanga na bisi zanga abi mama Deli ngana bi ezanga abi mama Deli nako yamba yo ngana bi problème te to yambana na se wana to kangani na nzoto boyoka makambo ayebisaka nga alobi na nga mama Deli omunte na kute na yo boy na moni bien tende naza ndo moni nga na ba mesh ndo moni nga boy na moni bien te nde na kute na yo boy mais nzambo aza na likolo ayebi pourquoi naza boy mo oyebi nga na bien c'est ça yeka mutayebi abi c'est ça donc makambo yo lobaka ekotaka nga nazo yebisa no mutaloba na nga bongo na Château Rouge abi makambo yo lobaka na ba video ekotaka nga komona nga te komoni nga na ba maquillage omoni nga na mesh na mutu na ba biloko matoyi me makambo lobaka ekotaka oyo aza na likolo ayebi pourquoi naza boye ayebi ke mukolo ekobeta kan ayebi ekolongwa napambolaki nzambe mpona ser wana napambole toyambani kitoko toyambani pena tokangani toyambani wana esalaki vraiment kitoko nakutana na bato ebele toyambanaka mama Deli yo tika toyambana mama Deli namona koka na ba YouTube ozomona toyambana me eza na ebele nga na remakango yango na lobeli yango eza na ebele akomona oboye azozonga nsima moko atali wa baluki ye toye te azotalaka eza pena ye me loko azomonaki aza na basila aza na bamaquillage moi apeso ata bonjour apamba eza te bonjour apamba mama Deli bonjour nalandako na bavideo bavideo no esungaka ozomona eza kitoko makasi nga nani mpona juge bato nga nani mpona juge bato nga naye kotika bameshi awa na fin 2019 fin 2019 mais na banda na bonzambe banda 2002 ozomona banda 2002 na banda na bonzambe tina fin 2019 ozomona nzamba alobi na nga bisoko okufaki bongo onga mona bokonzi na ngai te donc nzamba akokai mpe kopermettre te nga na kufa neta wana peut-être ayebaki ke un jour na olongolisa mwana opo aza mutu oyo akozanga bokonzi ya likolo te nzamba ayebi biso mutu kako ayebi biso eza nzambe nga mama Deli nayebi bato te amwe nzamba aloba na nga ozomona do yango wana tojijaka mutu te yo oyo se dépouiller otiki bameshe kolakisa mutu musapi te koye aza na bameshe amona bokonzi ya likolo te ta mosusu yo kuta osali dépouillement ya libanda me ya kati osali yango te ozomona me ye mukolo asala ne ya kati mukolo osalaka ya libanda pa nzambe pa azwi molimo ne akufi na kimia ozomona donc tojijaka bato te donc nga na bete bino histoire mama na nga makambo oyo ya monaki yango wana nga naza mutu lokola ka bino naza te ko soki ndenge te nazaka mutu lokola bino nzambe mutu asalaki ka ngolu nga namonaka makambo oyo po nayebisaka mo mpe bino po nazaka mpe nga mo te namona yango je crois na makambo ebele nalobaka bolimbisi noke boyekaka makambo ebele nalobaka bato ebele bakomela nga batindela nga ba audio mama Deli nga mpe namonaki elekelaka ndenge wana ozomona yango wana bandeko nayaki kopartage na bino namona makambo ebele mpona mama na nga namonaka mpe ebele na partage na bino wana mokie po boyeba ke lokola nalobelaka ye boyeba vi na ye ngolu oyo azwaki ka na dernière minute
yangwana onga na beteli bino nzambe azana moko na moko compréhension ezala na bino bazala mama Deline amona mama ne akufa c'est ça donc nalobi nanga po yango nde namonaka siko na oloba ni bandeko ata bino moko na chaîne oyo mpe toloba makambo eza spirituel toloba makambo eza physique te tozoba makambo oyo esalamaka na spiritualité do yo okufela mama na o papa na soka akufa kati na bonzambe yeba yango ayaka ko visiter yo ayaka na ndako na yo akepe na ndaka bandeko no muko mususu kutu ayebisanga tokeka na inédit mambeso yebele nzambe nga Seigneur muko mususu kutu ayebisanga la ezaka na nini na bosani petit frère nanga o alandanga nga una bosani na date ya kufa petit frère nanga na ka mutakapela nga lelo jour ango mona benga lelo kai mukolo ngo nga mukolo nina o mukolo mama kufa ki nga bien ok abi ozano bien nga bien nazana nga bien mais ye omona yade na temai na bassin na Benoît na fandi po lelo eza mukolo ngo nga bi o mukolo mama kufa ki nde mkomsu na mona ye aoyebisanga yebisa papi atika koyokela nga susi atika kotiaka susi pona nga explique ke na kenda place a bien naza bien yebisa ye alelaka te pona nga pona azomona ye azolelaka mingi wana leki alandinga ozomona abina azomona ye azolela mingi pona ngai yebisa ye atika kotiaka susi pona nga po nga na kenda place a bien donc akendaka mpe na bandako na bango nde bamonaka ye te ozomona akenda na bandako na bango mukolo mususu azalaki na hôpital leki na nga azalaki na hôpital ayebisi nga leki na nga nazalaki na hôpital ayebisi nga biyade nazo chaque ntongo na hôpital namonaka kaka mama moko boye soki afandi onde esprit moko so mpe etindaki so mpe afongola rido so mpe ndenge nini alomona namoni mama moko kuna apesi nga mbote mama ngo ya mutu mwindu alataka maputa ezalaki vraiment na hiver omuna mamango apesi nga mbote kuna lobi lisusu na tongo wana azalaki na hôpital abi lobi lisusu na tongo omwana moni su mamango apesi nga lisusu mbote lobi su na tongo kaka mikolo nyonso azalaki na mwa mamango asekisi ye apesi ye mbote so mukolo yango abi o mama oyo azalaka na lelo nakosolola na ye nakoloba na ye mpenza nakosolola na ye vraiment lelo abi mukolo yango lere alobaki bongo abi lelo mpe nakokutana na mama isaji kobima na hôpital na se na bima nake kokutana na mama na nde mukolo yango namonaki su mama wana te ezali mpe mukolo ye azobima hôpital abi me naosanti ke ezalaki mama me anda oya na elongi mosusu wana leki na nga moto ayebisaki nga ndenge wana nga na bibo c'est possible kokoki kozala ye abi mwa azosekisa nga apesi nga mbote boye na mosika donc bato bakufa bavisita biso bandeko na nga kotia na otembe te nga mama Deline na fonde likambo oyo te boyebi nga na fondaka te naloba oyo nyonso nalotaka oyo nyonso namonaka yango na explikaka bino donc esalamela bongo pana nga esalamela bongo namona pe mama na nga mbalebele bazala mbalebele ku bazala nde na mama mwilu et pourtant mama na nga tikala kosambela na kimbangise te ni na famille na biso mutu kimbangise azala te mais mama na nga namonaka ye mbalebele na mama mwilu soki naza na problème omona ye oka moetolobelobele so na problème ye akobima ye soki abimi akoki te ye akebengela nga mama mwilu akebenga mama mwilu akoya so pa akoki te bayebengela nga papa kimbangu donc eleka oyo ekoki koleka donc eza bongo don na makambo bonzambe esika mko mosusu naloba su moko tokeka na inédit na otiaka baparabole likolo na baparabole bolimbisi mko mosusu alobi na nga ke nazali na problème moko nde alobaki na nga abi nazokoyebisa maître na biso nazoyebisa maître na biso nga o maître na bino aza makasi aoede nga abi aoede yo maître na biso yalemba na keloko te wana no nayebi ete maître na bango eza Yesu nde ayango sikoyo ayebisaki nga alobi ke nasoli na maître na biso abaki aoya kokutana na yo awa yango naye kozwa bokutana na maître na biso ezalaka
anaisaki maître na biso makambo oyo za nango abai bokutana nde jour oyo namonaka Yesu Masiya na elongi wana. Mais malheureusement le nakebima kuna ezalaki na obetango un jour nakenda kobima nalata bizarre, nalata kitoko te lokwa basi ya ndumba, nalata bien te bote makasi boye lelo nde na comprendre te na lelanga bi pourquoi nga nake kobima bona obetango un jour nzoka nde ezalaki mpona bande kotia ba maquillage mpona nde kotia ba boyeboye ye mokuta regeta zobana nga zongo olati bien te oza bien te zonga nde Yesu Masiya bitika ya na obetango un jour. Donc oyo eleka na spiritualité yango wana. Donc okoza na problème moko ndeko no lera eko visite yo soka kuti yo na problème wana lera kokende na monde na bango akoyebisa oyo aza supérieur na ye oyo pe aza supérieur na ye soka kokita oyebisa oyo aza supérieur na ye. Eza vraiment ndeti gouvernement mobimba ozomona eza ndeti gouvernement mobimba ata mokolo oyo oyo namonaka ye wana na Yesu Masiya azaka na ndako ne donc nayebi te so eza ndako na ye. Je crois que ezalaki ndako ne ndako yango ezalaki foyer, ezalaki lokola foyer ka na loba lokola hotel, baporte couloir monene baporte ondie ye azalaki na porte moko wana ya coin ondie ezalaki lokola bahotel. Nayebi te na kote mpe na kati te, nayebi te soki ezalaki ndenge nini, nayebi te soki mpe akabaki na mokili oyo soki mpe atika mpe osambela te na ndimi te apesa badime donc soki mpe asungaka bato soki mpe ndenge nini nayebi na nga te ta mosusu bon nayebi te. Mais eloko namona place wana ezalaka jour oyo ayebisaki nga ke lelo maître na biso ayaka kovisite biso akovisite moko na moko donc azoya na porte ya moko na moko mutu wana bini namonaka na obetango un jour so nzambe apermettre ndenge elekelaki donc na lieu de repos Yesu Masiya aza na mokolo oyo bamonaka elere nyonso te aza na mokolo oyo akendaka kovisite bato bien soki aza nde na posa na yo atindi ba ange bake bazwi yo oke kuna nde asoli na yo atindi yo ta mosusu mpe oya kekende tala mwana na yo kuna kende boye ede na problème boye elekelaka boma te boloba mama ndeni aza problème ya motu to ndeni ya problème ya motu te bandeko na nga esalama bongo. Donc vraiment elo na ngai nalobaka yango wana inedi ta mpe koki nango nzambe azala na biso bocomprendre makambo yango nayebi te so boloba nini. Donc nzambe ka nga na bima mbo nga na mona donc elekela ndenge wana elekela vraiment bongo. Donc eza na mambo ebele namona na ndeko mona na mama mwilu namonake mingi na mama mwilu mpe et puis mko mosusu namona ye ata 3 ou 4 fois bazala presque 8 mama parmi ba mama na mama Kipavita azalaka mama Nzinga azalaka mama mo babenga mama Mafuta azalaka ya mama na mama Mafuta azalaka mama wana azalaka très gentil pe mama Mafuta azalaka et puis azala gentil makasi mama Mafuta aza mama moko avivaka na ba 1500 basetre na biso ya kala basalelaka nzambe vraiment na makasi oyo namona bango mpe ndeti 8 mama boye namona bango parmi bango mama na nga mpe azalaki mama na nga mpe omona aza na kati na bango so namoni bango nyonso bazalaka mama na nga mpe azala wana bazala ba 8 mama mo boye ta mosusu 6 ta mosusu 8 ta mosusu 4 mwana moni ye mpe aza wana. Donc c'est ça eza mambo spirituel bandeko na nga esalama na monde spirituel totambola na obanga nzambe tobondelaka tozalaka bien na bandako na biso tolataka bien basetre na biso bavisitaka biso baparent na biso bakufa bavisitaka biso papa abotanga ataka kosambela makasi azali kosambela makasi nalobela mpe ata ye mokie azalaka kosambela makasi konga na vie normale boye nazalaka koyoka ya papa biso kanda malgré akufa na ye la akufanga azali na age ya 9 ans na ndako oyokele kanda po asundolaka mama ya biso ozomona mwasi bobandi na ye na pasi le okomi na mbongo nde oye lisusu te et puis oprive bana na ye. Donc na ndako oyokele pasi ata mama biso le azalaki kofanda bongo na otalaka
poye moi bande koloba ke papa bino soka akende kobala mwasi mibale te bakufa te apesanga baexplication oyo akokai kopesanga oyo na kolobela ate mpo eza famille baleki nanga bazali na lingaka bango makasi oyo papa biso abotaki na mwasi mosusu donc ya banda koloba bongo sikoyo nazalaki ndeti na mwa eloko moko kati na ngai ya papa na biso après sikoyo leri papa biso akufa na bonzambe andosambela makasi papa biso makasi akufa na bonzambe un jour na obeta papa biso ndenge akufaki mwa mokie na obeta ngo mais azalaki na prison nga sikoyo nde bande natuna mama deux fois alotie elongi na se elongi ya mawa alors baye azalaka prisonnier te ozomona sikoyo yango ayaka sikoyo ndenge papa ayaka te namonaka yo namonaka papa te papa ayaka te nzoka nde papa na biso azalaka na prison nga mpe nayebaka na nga te azalaka na prison ok papa biso ava kufa ayebaki ke azokufa na mbeto hôpital asenga mama na biso pardon asengaka mama biso pardon asenga bato bapardon oye ayebaki azokufa azalaki mosali na nzambe ayebaki abongisaki oyo akokaki kobongisa mpo maladi oyo abelaki eyebanaka ke azokufa kala mingi te ozomona asengaka bapardon mais pourquoi akendeki kobima na kuna akotaki prison donc yango nayebisaka bino ke na bonzambe mpo kokufa na bonzambe mais okosala prison nayebi réellement te pourquoi papa biso asalaki prison mais naotaki kosola dernièrement na grand frère na nga abetelaki nga mwa histoire moke ya makambo ya papa biso nayebi koloba peut-être asalaki prison mpona yango donc asalaki prison 36 akufaka na 83 papa biso akufi na 83 aye kobima prison na monaka prison abimaka na 2000 abima prison na 2020 abima prison na 2020 de banda 83 abimi prison na 2020 donc asalaki combien d'années na prison donc presque ba 30 quelque na prison ndenge azalaki wana donc keba te age oyo akufela age oyo abetaki na prison donc namonaka ye mokolo mosusu naomona vision nazomona azoleka nayebi te koma nayebaki ye mais naomona ye azoleka ngabi wana papa na mosika na bato mibale boye alata teni na bango ya bleu ya vert oyo bato abima balataka bakambi abima balataka ya vert boye donc alata yango mpe moko akufa batiaka ye nango na akufa nango akotaka nango na sekei donc ezalaki koto mutu mosusu baoleka na ye baokende na ye mbamoko notala mosika ezalaki vision mpenza notala boye naobondela naomona vision wana baoleka na ye nga abi wana papa nde nzambe ayebisi nga na lito abimi prison lelo nazoyebisa bino nzambe aotalanga nzambe abi nanga awuti obima prison lelo na kamwe nga na bi abimi prison ekataki bongo wana na 2020 à l'après mikolo kaka abima prison nde aye koyebisanga makambo moko boye donc na santé présence na ye na chambre mais naboyi kutu kotala ye deux fois aye koyebisanga makambo moko boye wana makambo ya babien na ye oyo atikaki azoloba makambo moko boye wana azoyebisanga nga na bibanda kala na yo kufa kaka sikoyo nde ozoloba makambo yango azoyebisanga makambo mapango so makambo ebele oyo na koloba te donc nga na biso tosani tolandela ngo tosani ozomonaki azoyebisanga explike nga makambo mosusu biloko mosusu atika oyo na koloba ngo kutu te donc oyo eza mpena réel na kamwa donc nde toloba boye autaki kobima na prison nayebi te pourquoi akotaki prison mais on dirait na ko comprendre na obeta un jour mokolo olobelaka ye na oloba likambo moko oyo ekota makambo nde na ko expliquer makambo spirituel ya libandeko na to banga nzambe amonaka biso donc baancêtre na biso bamonaka biso baparent na biso bandeko na biso bakufa kati na bonzambe bamonaka biso esalaka biso mawa esalaka bango mawa donc vraiment to bondima makambo na yebisi bino Saint-Esprit asosolisa bino yango esalamaka nga na mona bongo eza na oka na beteli bino mpo boyeba nde nabetaka lisolo mpo na ye mpe yo oyo olandi nga
oyeba ke soki mama na yo azalaka kolangwa masanga, papa no kolangwa masanga, komela masanga, akenda eglize te, me yokanisaka kaka ke akufa bongo akenda na lie de toma, peut-être akenda na epe na lie de toma te, peut-être azwaki ngolu na ta ya suka abikaki. Donc nzambe amona moko na video oyo natiki bino, kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko. Amen.